métier, ils ont toujours des bases. Quand on est des KBA, il y a moins de soutien à 100%. On est toujours la grande cassette. On est ensemble, les chanteurs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, honorable. Sauf que mais j'aimerais bien faire une émission avec vous. Oui. Et tu pourras me donner un programme. Je passerai peut-être au bureau, je ne sais pas. Sans faute. Mon bureau, c'est au siège. Comme ça, on va faire une émission et pour la promotion de la culture et surtout l'accompagnement. Si vous voyez aujourd'hui le président de la République revenir même sur la logique de la régénération de la classe politique et le soutien à la jeunesse, il faut qu'à un certain moment, tant qu'on va Wendopé, et l'équipe, la génération est occupée. C'est ce qui est nécessaire. Voilà. En tout cas, ceux qui te comptent dans la génération, c'est Sili. Donc, retraité aux Arabes, aux Arabes, depuis tout le temps, merci. Les choses évoluent. Merci beaucoup, honorable. La balade nyonso ya Sarato la TV na ba bonné na nga nyonso tout o balinganga basutenanga bambote na bino place bozali bozolanda nga na ba etando eke na bino na ba mini ordinateur na bino na ba portable na bino. En tout cas, un grand merci pour na ba temps au bopé ça répond na oyoka ngai votre humble servante na memela bino. Ba information ya mboka na biso ya musique ba télé-réalité ba histoire vraie et lelo yo Saratola azongi nanga na informer bino premièrement que Saratola azongi musala ezongi papa lobité maman vanda yipende zala ni moi ça utobota pe maman moi moke moi ça utobala pe mananu mais Sara ba fongolé de ba chaîne azongi boulot et bandi mais tozo modéré pour na papa pour na père talaka identité changer na profiter na pesa mbote na batu nyonso balinga ngai à ma grande famille à mon mari Diego Milito au bino nyonso boyebi à mes enfants. Je vois papa Charles Tamboué, mon oncle Oscar Leta, Amélia Moueba, Orlando Dominguez, babi le couple. Namoni bongo Bea Elenge poto na poto, Sadi Kinzondi, namoni bongo vienanga Albert Kamba. Henri Modogo, bon séjour non à Kinshasa. Et nazanga morote, nazoeza bino lelo eza ya koinda. Lelo eza ya koinda. Sarande no bande misora mama bwena koinda. Boyebi ke bokomela nga Saratola toana pour ça Liverpool na Hero Kazati. En tout cas, na gauche nanga nana Liverpool, na droite nanga nana Hero Kazati. En tout cas, mon caméraman sera au fond, la biso vena mobimba bata la biso ne toza na plateau. Comme ça to banda maman to décortiquer moi selon on salaka. No banana nani? No banana gauche to droite. Quand on bena no banda na droite na ngai. Il faut Kazadi. Bonjour. Bonjour Saratola, la bonne crème de la presse. On a profité na pesa ni baya biso wa salam des alaka la pesipe na Jean-Paul Bouyamba. On a fait ici la Nzamba Kula, la PCV Samuel Tabiala, un grand Jésus n'a pas ici. Quand on est toujours, la question est la réponse est biso. Donc, on aura bon maman, surtout côté maman la musino, il y a ma caméra. Quand Natoni, on a besoin d'un coup direct. Tu présentes à gauche Nangai, Babi Liverpool, Mikolo, et Babi. Maman, j'ai raté l'avion. On peut t'arrondir. Tu as des idées. Tu as des et déni. Pour pas que ça le moment. On a la bande en bas. On a poto avant la côte. Ouais. Après ça, on va monter beaucoup plus. On va monter moto à Tembe. Oh lelo. Après si vous avez chance. Tu fais un nago va dire au milieu tu vas ça la plus de la vie là bas moto. On a le papa. Oui, bah ça va tout là va dire au milieu père de au milieu bien père. Il y a sa père de Kakala. Il m'a dit que ta mère Saratola, grand prêtre héritier Watanabe Totorino a été autobé dans le local de Moïse. Moni Moïse tango a boaka kan na ye. Farawa chaka timbe tout le monde siko ke kan sarani. Imelagi ba nyoka. Bongana gi nyoka. Bongana nyoka. Meli ba nyoka mike ba farawa to ba farawa na bazalo ka ba leader mususu.
validé misusu lelo bazana bon maman j'ai raté l'avion moto na temba l'équipe binoko ngai na ko comprendre Liverpool ya fungwa mamba moto na temba l'équipe binoko lelo bomoni mi ange démon eza mabe meli balbum abatutu bato misusu babimisaka album moko boye kaka soki forme nini tomeli yango o YouTube ekoma yango ya Watanabe bref année bapesa su trophée koleka oyo innocence waki oyo innocence aleki héritier oyo na respectaki makasi héritier azalaka jaloux te azala complexe te jamais toyoki héritier asenga motu mo pardon kuna mpo lelo misiki na bino esimba te po bosenga pardon misiki na bino esimbi te oui nyonso bango tu bana mama j'ai raté l'avion eza na King Bopeto ezokongola King Bopeto elegaki non eza King Bopeto soki non maneme abato koma ba héros soki non maneme j'ai raté l'avion wana eza nani pe lakisaka nini maman j'ai raté l'avion eza nanu Charlie Pakani babolimbisanga tokotanga su komona ye te mais lokola ye mo akotaka na makambo la team wata babiso pe foto kotsaka ye Charlie Pakani maman j'ai raté l'avion au générique de ici mais alobaki trop misiki eza teke neti olela ndako nola mutu me lidiamba onga naza liberté oza liberté oza pe musicien te moto ya temba pesa o chance po alinga bato tema za ba musicien lokola moto molandi c'est là le nom c'est là mona tanga bakoma ba musicien oyo azana ba musicien oyo azana Jires on a centre la team centre il y a un rôle dans la team aza centre là il aura moto moko boso Diego Milito ni balati jaquette le ngoli a tchekuna il rôle les aller aura centre dans la team ah bon tu ko ça ma solo de Saratola il rôle les aller aura centre dans la team muta lembi la bête ensuite moi mutoki akena nzoto neta izalo za centre nani le sous nani animateur ou nani nutrition hein on aura un problème à nutrition ah bango kuna bana ba musicien kasomwe ka yebana te to ngoma ke mbo ekipi c'est que ayebana te musicien mike donc bango tu ba maman j'ai raté l'avion ah nake moto molambi yo betaka lisolo ya nzungu on a lamba sikondo comprendre que non azana musicien moko boye alamba pa apamba oh aliaka mabe donc voix bimisaka na ayembaka na libumu asa musicien te nazosomaka masolo te Saratola il y a dans le musicien moko boye alambaka pa mapamba moto malaka 4 mois papin victoire ya 400 chose comme bani kolia bakare wana ya 400 soko bani kolia ngo moko tshongo tatoué toi moni ba on expliquer là ba la photo quoi tatoué toi ou ezali moni ba madesu mo beba na moto baliaka ouais ke ça biso be ngota tatoué toi bana moto baliaka ba tshaka ngo loso mo na sina kati ba tshé sucre na madesu ba tasu ko ebele tshaka mo sina solo ba supa mafuta mbila oyo kolia te mwana na kaliaka toyebi bango toyebani bien baza bamasa na bafrere na biso mais bisiki eza bongo te Saratola moni la team wata lelo emema bato ebele poto oyo mpe batikalaka elingi batie poko mashalo adekomili tant mposa bareunion na bino adekomili tozalaka te nga mpe nazalaka te me mpaka influence biso akenda mpe bandako mpo aza salite to toli koloba suma bango te mpo eminiti ochange ya mi angine osala bino promotion te po bada bamama j'ai raté l'avion expliquer pe bango Liverpool na expliquer bana poto moni ke balobaki ono rendez-vous na bafle bakanga ganga na bebiso rendez-vous na bafle ngala Liverpool chenga tokati siko courant bafle pas bien babeta te abimisi eloko ya mabe eloko wana na générique na bango na bomba na poubelle ya biso po babimi ngolo King Bopeto esara musala nabengaka kaka King Bopeto twa ekenda na donc omoni rendez-vous na bino na bafle ngani na kata déjà courant bafle wana courant bafle déjà ekenda boluka ya bino misala arandaki fongola malewa po olambaka no déjà bien dernièrement na otokuta lopesinga moto tikinga sola bepise na maboko donc sola bepise lekanga pendant 3 jours na soko na mai maboko na bajavel ezolongwaka te tellement pour cuisine eleki trop donc luka losala no malewa Jires ozalaka deya centre luka oke ata na nini ya pressing moko wana batiaka ata bilamba na nzoto na yo yo moto ozalaka na problème ya nutrition omela nano miliki ebele ozomona te na nzoto na yo na age na yo
tozo ba fait âge na hôtel. Ah, comment est ambulance? Mais c'est la nutrition. Voilà yo sur motangi na ba kompo ba musicien mo ba yebana te. Ba yebana te. Naluki kombo ni makasi. Ba yebana te. Awa za na la team konzamboka MC non. Doit qu'elle soit 5e vitesse. Doit qu'elle soit 2e vitesse. Du c'est là. Donc c'est là veut dire ala ne musicien te. Dans azo ngane chamba. La émission c'est Pelisa Jolili Antala et c'est maman nyonso ya Château Rouge. Sarato la bi musala ezongi hein, musala ezongi avec force. En tout cas pour comprendre batuna yambi awa ba matata makasi. D'abord pesa ngata, d'abord question on a linga la poser. Liverpool koto abimisi, héros koto abimisi donc eza matata mais Liverpool héros kazai. Tomona kibino bokendaka na bampaka. Siko nini o bokutana na ngwesala ke bozonga lisusu na team wata. Bonne femme de la ville. Pour la minute, Sarato a commis cheftain dans YouTube. Le seul journaliste YouTube, il y a moi, ça bali en 2019. Avant tout, en 2020, c'est Sarato la Fobo. Vous êtes les Maboko. N'y a beaucoup de retours. Moi, c'est l'émission à l'équipe. Tu peux vous savoir, maman, j'ai raté l'avion. Vous ratez l'avion. Vous savez, c'est au Bali, au Tanga, au Bala, au Bali, ça, au Tangisa. Merci Sarato là. Tokendara, na Banga. Les accords par là, tout ça rappelle la team na ba campo te di milito la team est à Bissoua na on ba di milito campo ta yebi a ta l'émission père a parlé a yebi que la team wa de la Bisso tout ça na ba na mai ne to di la pa ka influencer Bisso na Congo peut-être tout ça la moto na tembe na deux donc Bisso ba pion ya moto na tembe ti to kenda to ba pion on a jamais na gola na paka na makambu ya paka jamais na ko lia na paka ko paka za jaloux. Il y a un mutafula et grand prêtre Watanabe. Wafula paka tira buza mutayana. Aza jaluna no mutuna tembe. Tokendaka to sale o senga to sale. Mais paka linga ya gérer nyoso. Grand prêtre mais moi na vie tango na baninga na bi yo ko pesa ba chance. La chaîne na yo ko kabola ali pa na bato. Nous sommes allés en juillet, les deux baillés la photo, bah comment peut utiliser les mots, on a déjà des contribuables un plus la vie à moto. Vous avez la bande, vous avez la bande, jamais des gros souffrir dans le monde. Autre ça, les deux sont là. Pas qu'à baser la mité, pour que tu sali orchestre, il faut avoir cofondateur. Toi, la chaîne, tu sali orchestre, le nom est New Style, tu sali mon bissona, bango, paka, milas, pagaché, tu sali ensemble. Maintenant, on lit pas, les autres côtés. Tu veux que je m'en parle, tu veux que je m'en parle, parce que je dis que les aux endroits sont beaucoup qui viennent à moi. Ils ont bien fait. Tout ça, l'orchestre, autofil. Il n'y a pas qu'à comment il y a ça, j'ai mon boulet, hein, les tirs, vous manquez, tu respires, place à votre fandi, hein, mais là, non, chanvre, est-ce que fandi, est-ce que héritier, lui, bang, bang, mais là, non, bang, il était bien mal à terme, sur la tête. Lui, qui a vu la test, est-ce que moi, vous sentez que le leader a un charisme. Voilà. Moi, je afandi à gérer orchestre. Si on a comme un rôle là-bas, on a témé, on a bien affilé, on a innocent, il faut un charisme. Bien affilé, tout le monde a bouqué à 5 orchestres, à gérer. Bien affilé. Ancien collègue, il y a des militaires à l'époque, à Nimaradi au militaire. Bien affilé tout. Pourquoi il y a des gens qui le bien affilé, le lobby aux militaires, le bishop de Liverpool, non, c'est que là, on dit que ça paye. Il faut qu'à ça. Tout le monde a qui bon. Mais disque on attend que limite au cas qui va commencer dans la ça qui problème moni problème wana eza moni moto tout le monde na tombe azana eli de bien on est na mbobe na kandi Moïse pesi ya moto pasali moni moto waza nzambe eli de bien soko ko sali mabe nzamba o permettre to sala ki mabe to lobaki belé mais tant qu'il a nzamba za moyen makambo na biso ke liboso ezalaki on a le baraka na répondre à la question posée ngai ve na biso plaisir pour la lobaka musique eza yembande binande betande bango siko basotaki biloko wana misato na lobi bakeli lukasi oyo mama moko boya kanga bato basinga na banzoto mama moko boye papa moko boya asaka basinga ba rouge na banzoto babule musique eza bongo no moneke non et comme ba sacrifice
bakoma kolia bato pendaki na ndenge mystique balekisa mpe moto yango balekisa makila makasi abendi bango lisusu makolo moral ekuwei na miso naloba boye orchestre wana 10 jours ezebele mpona moto abenda na ekane na toloba arnaki yango mobule déjà asala malewa jira sabula mosala na ye na pressing kuna soki ndenge nini bazopansana na bango donc eza makambo moko boye musiki na biso elikaka yango te musiki ezalaka ndevi na biso plaisir alobaka yemba nde bina nde beta nde soki omeki obakisa 4 eloko na kati ya musike emeli yo la réponse nanga yango wana oyo bacomprendre kaka ndenge na lobeli yango tozongela oyo tozoki supa tozonga na mpanda ya liverpool lelo totali bagénérique mpe ezobimabima bato baobimisa babimisa bagénérique na bango mi ange mi démon ekobima quand estce zobanga te parce que Viera Mbazobwaka bas de match ya papa chéri bamisisi belebele bato bamisi mpe babwaki déjà donc oyoki pe eske bozobanga te d'abord selon yo na bagénérique tout oyo ebimi ya nani ebeti mais bientôt na uti obimisa formidable bientôt na bimisi formidable ebeta biso ozala na linga awa na bino yo ozala na bomarché vie soko oke bomona stade de marti bayebi mpe peyate 5% mike po pente mosiko biso ebeta bon totya kasi na bagénérique oyo euti oleka musike nini mpenza ebinisi générique nini ebinisaki mpenza bato baningani kaka inosa kiri alegini bango tu kira pamba nde moto ekangi kisasa na mito nango abimisi oyo solobaka na soki bato angambola biso badiversaire bango bajalo balinga jamais bolamu ya la time wata take biso mpe bana ya moto na tembe tokolinga jamais bolamu na bino ke jamais nga nakolinga bolamu orkestre olelo valer ona nango lelo eza moto na tembe na pesi nakozala so ingrate mpe nakozala so erreur na vie na nga te dana asalaki erreur parce que erreur jamais kokoma de photo toa bachaîne toluka mpe vie toa na bafamille faut barespecter biso lobi donc l'album na bino to simité bino tout ba moment j'ai raté l'avion innocent les bino na rumba bino fili pour orchestre monsieur ba tabandal kuna oya mais ba beaucoup plus mon biso orchestre yusu na pena ba noko orchestre ba jeune garçon ba jeune fille à propre le but de répéter qui faut ba jeune ba yaki et mi bali na ba jeune fille yango pe likamna na tout na bino ba recrutement na bino o lança qui annonce ba musicien ba ya boina boye bo recruter ba musicien ou pas yo mo au salagi lobby comme partenaire on a qui iner le seul orchestre la ville de Kinshasa où il répète à 4000 fois et puis bato belé ba grand messieurs ba grande dame hein tali ba play ya Kinshasa au moins l'orchestre est dans la page na ba politicien bana poto bana ngola bana États-Unis partout le seul orchestre au leader populaire 5e génération ceux qui t'aiment ali na poto ba combattant botika ba orchestre beta après Kinshasa to lité gouvernement na biso ba concert ezonga bomona nani aleki moninga bo musique ezonga neza na kalake et orchestre ko beta na terrain lingwala ko beta na terrain ba il faut pas oublier ba orchestre mususu ba sala ba invitation même pour la répétition hein moi des invitations moi na leader a komeli mutu les cas na rep ça la bien les cas na rep ça la bien rata na moi 5-6 personnes et ça la bien en tout cas félicitations à toi héritier Watanabe na la team Watamotima en tout cas na kato maloba te to na question na biso mo asuka photo shite babi question wana e ola bisa bato bakufa e osekisa ba squelette Hero Kazadi Liverpool to moni bola te biso ba polo il y a 3e édition il y a marche de santé en vrai dans la marche de santé boya bo mona ba Hero Kazadi bo mona ba musicien ya la team Wata marche de santé 3e édition. Hein, Babi, je suis manager, c'est Promad Rigini en collaboration avec Sarah Tola. Hein? Sarah Tola a collaboré na Rigini, c'est Promad. Voilà, normalement, maman Alain Koukoch Kabasele, le manager en tout cas. Boya Ebele, étudiante, étudiant, il y a ville à Kinshasa, bon tonton, belle fille.
grand garçon, grande fille, tozala wana toningisa mwa nzoto moke na marche esalaka bien, avant to fêter totambola mwa moke elongo ti gare centrale, mais tozala wana babis ezali bato baza na besoin ya bashort, bocontacte numéro na nga na se wana, short eza $10 na droit na ya participation. Tokutana biso nyonso tokutana na Rigini babiso ezala wana direction gare centrale. Après wana mwakopo mai nguba lipa kanenge ezala wana tokosangana na bokasi ya Yawe, tokozala na ba Isaac Mai, tokozala na ba Diego Milito, tokozala na ba Jerry Spire, tokozala ebele na ba Jack Love. Donc tokozala wana pena biso nyonso tobengi bino ba étudiant tokozala wana bosomba ba bien na bino parce que ezokende na suka ezokende na kosila pour participer. En tout cas, question nanga suka yango yo. Mais avant la six question pour na mon ndé na ozata espace au bois ka bakisuté. En tout cas, bien nanga Jolili Antala, mon cher et en os, un grand merci à toi. Un grand merci à maman Château Rouge. Un grand merci à Oscar Leta na Mushinda. Balobi bongo soro lingola ta bien les kana Michelina Store wana na Mushinda rara. Vous avez la map na bien outil en direct. Un grand merci à toi Béa Elenge. Maman de Brian. Les mamans de bébé bourreau. Béa Elenge, la maman de bébé bourreau Béa Elenge. En tout cas, un grand merci à Amélia Moueba, couple Dominguez avec Orlando. Un grand merci à maman Jenny Bête à l'industriel, moi aussi à Pembe. Na comme na suka émission nanga, na poser la question moi suka héroïne da, donc ezo inda penda question wana na ebi ke lobisa bato ezo inda. Yango na style sina ba yanga. En tout cas, Héros Kazadi. Liverpool. Toi na problème mon. Oui, Leli. Tomonaka Héros Kazadi azalaka menacé. Comment atiba buka elini epampaka. Yo pe babamba bakiti epa mpaka. Mais lelo yo tozaki information lobby mpaka azalaki agressé. C'est comme si Héros mutakendaki ko agressé mpaka tobino mibale bokendaki ko agressé mpaka. Bana poto bana posa penda explication moko eza vrai et correct. Non banano na Liverpool. Soro sisi ko expliquer pesi ba mbote na to sisi pe pas Héros. Bon bana poto vina biso Jolili Atala. Oza mutumo malamu Claire Bobula Babyface le plus beau de Paris. Paka noni posala batu mabeto le lopenzamba ofuta yo. Tant on va menacer Héros, abeta ye likofi na sima na kabinda awa. Héros auti na ngamba kabinda centre au 4 neta somba crédit pakakiti na karabeti ku akimi pakanda akima rapo paka ko beta pe rote. Nina ebinde ko na ngamba sanga to zarani paka ko beti. Paka za no makasi. Isko akutani na muto oyo nenga mekaka Héros. Nenga mekaka Héros na makambo nenga za la ke nenga koma ke soka moni muto la timu ata to o menacé akutani siko na mwana ba umu kento beba bana poto kento beba na nenga mo ba kento na ngabo yesu e vimba vuba Alexini no kento vimba mabe ba biloko siko oyo e vimba pena ke likofi pe munene siko muto ngo yo paka o travailler kate ozambungulu bakozano mbumbulu ozano mutole ano bafufu meli ba diamba no oleli kao o ronfler siko akemeka na jeune wana o yo na mona kuna makambo héritier o la tsenia mama sana kama yo bisanga bongo ngana muninga no to héritier muninga na yo alinga loba a joué double crochet hyper kit a joué na premier double crochet hyper kit KO a joué sur double crochet hyper kit KO. Tu ne comprends pas. Expliquez-nous biso bien. Il y a un double crochet hyper kit tango. Au solo bakaka théorie to il pas double crochet à soi qui moni paka bana poto ba beti le roi bébé monde ba beta bébé bébé sur bando beta argent c'était le seconde ba beti paka double crochet hyper kit to senti que
Non, l'accepté pour aller dans ma salle. Donc, double crochet, hyperkit, KO. Double crochet, hyperkit, sous KO. Double crochet, hyperkit, KO. 3 fois. Ajoute double crochet, hyperkit 3 fois. Ça fait 9 coups. C'est 9 coups. 9 coups, et ça en détail. Ils ont 6 crochets, mais 3 hyperkits. Si vous avez un KO, vous avez 3 KO. 3 KO, venez ça. Première ronde. Première ronde. Pour vous 3 rondes. Bana poto boti kana expliquer avant la pesa message à miage bana poto babundi 3 rondes bona batemba zanga na moneti okuta siko na mutu ebe bana box paka monde ba coalition akoli ko aza bébé siko coalition là pas non vraiment pour donc abetami longo na bébé na zoni ngala bara siko kawa nga kwea kimboye o kawa peneza ki pour kawa moni kawa ya we baka moni double crochet perdu baka afandi o kawa afandi ça ngamo penena so kawa afandi buna mabelo kwa bébé atelemi kawa tema botwana aodinda mususu kama kwa sudu bu atelemi soni na wanga na Pacific Hotel déjà akosa ke na Pacific Hotel na wanga kama na poto bosa ebele bokende motuna po biso okosa te mama pa ko to kosa ke so ya suka na makale ya suka ko makale kana libumune wana alali bakanga kuna ma photo exact to za na ngoto pour la première partie na Saratola pour la deuxième partie na fin de l'année pour le 31 décembre to fêter nango bon mona siko ba photo apaka akwai na bakumi ça fait 9 coups na 3 KO et 9 coups na ezana 6 coups na 3 hyperkits pour ça double crochet hyperkit donc azana 6 crochets na 3 hyperkits na 3 KO na 3 KO ça fait combien ça 9 ça fait 12 à journée 12 biloko à ma vie. Donc il part comme on est au colis. Vous avez un leader au Bundaka. Est-ce qu'il y a un leader qui est d'autre qui est des abyssos des a. Moi je me tourne à na bato qui ça m'a baliaka na moto qui est moto na tembe. So on linga te un chaîne mo la panka. Vous avez simple moto e banate ou on mécanique combo ya moto na tembe. Pe on linga minimiser moto na tembe. Donc ce que bon ce que bazaki bana ba rumbu mito beba. Donc makale penza abeta mi lokola bébé na awa na hotel Pacific Hotel na Wangata na kwa Luvungi côté ba maître kike basana na ba games ba bi lisolo ngo sango panzani ba tutu ba biso ko ba be biso na chombo o vena bino ba bomiye ala muki l'hôpital mona ndé to se misobo paka azabiki yene so asale miso se po ala gandoki soka lo lipola na mino po paka pe mino ne ezala pe na ba problème so tali mino pa kesana jaune à Brossate pas Brossate dasi ukuta biloko bongo na badiambo melaka donc c'est bon est-ce que ma responsable de tout va bosser c'est ça aussi le problème en tout cas tozongela nani héros tozongela na héros Kazali tozongela héros Kazali tokomi pe na suka émission na biso tomoni bongo bakonzi honorable Denis Kambai azokota donc ils ont ma blague te ça la émission donc moi il vient honorable la continue donc cela veut dire tout ça déjà bien donc continue là ça vient basina bien au bicho ça moni ndenge zali wana par rapport honorable bonjour honorable donc honorable wana ya Congrès. Et l'équipe est honorable, je pense. Oui, absolument. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, honorable. Merci. Ok. Voilà, moi, tout à l'heure, dans l'espace Grand Kassai. Quand il est au bar, biso boyende. Moi, c'est passé hier pour n'empaka. On a mis un chemin de mort. Moi, biso to na biso ne to na totoli no moto na tembe. Na kalkilaka makasala nga mabe. Aleka na émission. Na lobate ke non fuma kangisa e. Oso na kangisa ke la na mutu, ya obimisete mutu la nelete. Parce que bat banga no mona kani non. Héritier ndatini héros akangisa pa. Tika maboko na miso na maboko nzambi. So lobby akekutana na maître boxeur KO ayebaki te ke mutu wana aza diable. Hein? Mi ange, mi démon, ça a donné un autre. Donc, il y a un gauche, mi ange. Toi, tu es mi démon. C'est sûr que ça a une blague. Tu es un niati. C'est sûr que oh, on a pour Muga bras.
moto afandi 9 cours moto afandi asanzi ezalaki kaka makambo ya nzambe ndenge nzambe alingaka bana nde ntango osalaki ngai mabe obule eloko nga na kosongisela mamio okokutana motu oyo oka mpe nayebaki na ye te obule lokola mbumbulu alie yo afini yo mpena donc baye kolokota epai ya mwalimu gege toza deya na bafoto na yo mpe ndenge okweyaki na ndenge mpo ozolela kombo ya mwasi na yo donc mawa plein toza deya bafoto na yo bana poto ofete na bino elongo le 31 décembre bomona bafoto ndenge akoyaki ndenge akoyema kale wana mpena bafoto bofete nango kuna foto elakisa ye kata moto ya moke aza na eloko te bana poto ozelaka album na bino 1000 ans nuit de mort yango nde album bato tout bazozela mpena 1000 ans nuit de mort ozela bientôt la totolino déjà azoleka deya mikela kosoigne yango lisusu donc retour na ye je suis sûr et certain ke album na bino oyo bande kozela ebimaka nde nalobaka what goes around comes around na anglais donc yango nde ezongeli paka biso tozala te na pembeni na goga pembeni na 1000 ans nuit de mort toza bato moko boye toza na bato bakofi te yo oyaki lokola boxer moko boye soki oza boxer soki oza no boxer akende honorable denis kamba ya fombaka bajidoka baboxer yo kokomisa kombo okoma no boxer parce que namoni makambo ya miziki yango ezosimba na yo te epuis leader aliaka libola mbongo na nzela te leader asengaka mbongo na nzela te yo sikoki leader nolobaka eza ya nini seke eza leader moko boye ya pamba saka tona biso mikamaka mosusu bono boyebaka te paka wana boyebi paka wana ntango akendaka na wenge tona akenda koyiba kaleso aokaka yoti ayiba kaleso ya beleso tata domingesi ya yoti abenga na ye ate na ngola ayiba equalizer bilamba equalizer ayaki bakutana mpaka ayingakanisa paka azalaka soki na chance jour yango paka azalaki na totolino moto atemi moye mpe equalizer na bambila place totolino moto atemi ezalaki te yango baboma moto aza na ye motu moko boye amelaka bato biloko aza motu moko ya lokuta akoyebisa bino na botilinanga moko mabanga nayemela bino bashima mbongo wana tu esili yango na basa ndumba awa ya bakari club ebele. En tout cas, Héros, quand j'allais aussi les émissions, au dé, tu as mis dans ce émission. Nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de notre émission. On dit merci à tout le monde, merci à Nabatounia Stobazui, Temps et Rolanda Bisso. Pour continuer à s'abonner massivement chez Saratola TV pour nos informations. Il y a Kitoko et puis il y a vrai parce que c'est au Zouaka, tout traité, tout diffusé. En tout cas, je vous dis merci, à la prochaine occasion. Bye.